Kosala batu mabe on dit batu babosa na ke. Do babosa ni ba mabo basala batu. Skotango bandozongela bango ba komaneti ba victime. Tenga na ko rappeler bino eloko moko. Soki ba osala ngo, est-ce que bi ke Karashika pa bomi mabale batebele? So Olga na mobile na so mobile Olga. Alingai Olga te to azaki na motema ta ko boya pe Olga te. Mabale belé kufa sans vérifier. OK. Mobile na okotala moi si nanga zaki na relation makasi na fille on. C'est que makamba oloba et cause la solo. Mobala ko koma même na douta bana parce que mission na ezala ratinda rabatu ba finga mobali ba finga na bana na ba belle famille ezara système pour na kata biloko wana misatu wana tadi ebenda séparation moi si so mobala lingi o mingi au protéger o libala ezala mais o koma na problème na belle famille etina mama mabala libala tabalati sur lopete ezala penda assurance avité respect au mampata pe o azwa kapa wera na ko bango wera star o ya zalinga mampata eza pona bag non eza ko remplir ka ba critère babala officiellement muto solo bana Jean-Marie Lukulasi yo Jean-Marie Lukulasi olingi mwasi na ona bana bakota miniature na finga bango so moi c'est Jean-Marie a makasi to ebi ki akosede akosede makasi ma finga na ye détruire combien de couples oh ba ozonga na réseaux sociaux te pour le baki donc kobanga wana ezakali susute en fait ma finga na ye détruire combien de couples oh OK batu mususu bazana courage ya lo bateki ngambali na nga boya nga pona fi oh eza pasi ta diomoni oyebi jalousie Muto azara jalouse ya muninga eza muto azala na se ya muninga. OK. Ata yo moko tadi. Mwana wana aobala mutambongo te, aobala millionnaire te, milliardaire te. Azobala soki star a monde te. Azobala mutu na ye moko boye jeune moko ye moko afinga, musutu. Et ONG Vida est lancé Bongo, opération Sunga orphelin à $1. Na $1 na you, tu peux sauver une vie. Même après la mort, même après le retour à Christ, Yaya Misana Biso et témoigné Biso Liboso Nazam. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Na $1 seulement, et peut permettre ONG Vida Bakende à collecter en Bakende, couper ça, ba orphelin. Na opération Mneno Baosala le 24 décembre il y a année Oyo. Celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel. Toi on a posé tout c'est ça bon $1 à pam et qu'on fout la orphelin mon classe. Topé ça $1 ya pamba pour la bonne année orphelin azanga losote sosote fufu ya koliate. Yandena olo baboué. Benga na numéro wana opesa $1 no nenga na zopesa tout à l'heure. Soki ozalaka motema malamu ya kusunga, tala canal malamu ya kotina mbongo na yo. Tozali bongo na M-Pesa, e-bank, Airtel Money, bana nyonso ya Canada to États-Unis, bokotina. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, merci mesdames et messieurs, les abonnés de Sarato la télévision, les abonnés de Top Media Télévision. Soyez les bienvenus dans votre émission Le Code de bonne conduite. Le Code de bonne conduite, Yango et Bandi, papa, maman, Zwakiti, Bocha, Poto Lukamoeto Landa, émission Omena Mukolo Lelo na Kosenga na Boketu Premier. Azui Kiti Afandi na Mopanzi à gauche. Nazui Maman Nangai Magali Lo Mama. Au fandi na kiti à droite, maman, je vous dois beaucoup du respect. Nazui la communauté congolaise, ba diaspora ya mboka na biso, ba combattant nyonso. Na tchebino na kati ya kombi, bo fanda 5-5 na ban, lokola maman Magali lo mama fandi na gauche, papa na biso bo ketu wayambo au fandi na droite. Bino bofanda na sima na bango parce que makambo ezali ebele ya koloba l'air est grave cette affaire ya bangunda oyo pona liti ya ba combattant et komi ko toucher et komi koloba man na ndenge moko boye ezo sala pena bien te des fois pe et ko kozala échec pona ba frère na bande ko ebele oyo bazali na liti wana voilà affaire aussi ya SOS oyo bandeko na biso ya la Chine bazo ko salela ndeko na biso Karine Mokonzi lelo ekozala épargné te vous allez me supporter comme ça et puis aussi affaire ya jalousie il y a communauté congolaise face il y a mariage
ya moko na bango pe oyo lelo akoma na mikili ya potokura. Mais je suis surpris aujourd'hui de lire na ba article o batindia wana ba capture rebelle de savoir que akoma combattante. Vraiment ça c'est quelque chose que nous allons essayer un peu de discuter tout au long ya analyse oyo biso tozo kosala. Mais il y a une question que moi na mituna ki pe nazo continuer comme mituna. Pourquoi aujourd'hui le monde se lève contre une seule personne par rapport ya oyo bandeko na biso ya ngambu wana bazo koloba? Est-ce que aujourd'hui babola mu o batu basalaka facilement mukile mobimba communauté mobimba bakoki kobosa na yango? Qui cherche la tête ya concert na ngai? Qui a besoin de toucher na bomoyi na ye? Est-ce que ils ont raison batu? Est-ce que bazo ko futa l'époque cassette? Est-ce que ezali makambo balona ki lobby yango bazo ko buka yango te? Je ne sais pas. Ensemble, na émission tokoluka moyen bozwa ba détail ya ba makambo oyo nyonso. Sincèrement, avant to meka koloba, nous devons toujours réfléchir. Est-ce que ezoko rattraper biso te lelo makambo o biso to sala ki lobby? Est-ce que lelo to komi ko kanga bandoki te o biso moko tozali biso moko batutoluka ki makambo o lelo e komi ko kwela biso bandiko balandi émission o lelo ezali réalisée par Bochwale. Azali na sima ya caméra. Na pesi bon de livre Mbote Bisika ezwamiye prendre guérison à maman bon de livre. Nous sommes ensemble bien que tu n'es pas là mais au moins équipe Mobimba et souhaiter maman bonne guérison Tozali. Ma mère fan du monde, président bébé. Maman Nathalie Nana Mosibou, Angelos. Oh, Célia Kinkela, hier tu m'as demandé tonton na Salonine. Célia Kinkela ya yo yangwana. Bino ba enyon sobolinga ka mosalo biso to salaka. J'en profite pour dire un grand merci na maman Bijoun Ketani, maman ba 90%, Mopanzi ya papa Jean-Pascal Leka. Merci beaucoup maman avec toute la famille na linga bino mingi. Un grand merci à maman Zozo la femme de papa Noé Mavakala Nzinga, maman Deborah Lubanda Kilo Mère à Calgary, maman Yvette Mbangu. Je vous aime beaucoup. Lisette Koulouma, Tata Mwasi Abana, Tana Koulouma aussi, Tata Mwasi Abana Nanga, Fifi Wechi la star, je te salue. Blandine Tatala, Blamour depuis les États-Unis d'Amérique, Maman Bruni Briel, Nzambe Azala Nabino, Bochwa les Sokito Loba, langage moko oko fongola, Ande Jenny Beta industriel, ACP Laka, Era Monaka Saratola, Maman Makiala Kumba, ACP Laka Boye, Eria Monakaye, Maman Fatou, ACP Laka Boye, le président, le général KS. ACP la paix parce que namoni eza bat misu bazo komelanga mais t'as dit comment autant ba komba bat misu mais abiso misu autant te mama Sarah doit ala wana pe pour compléter ngai la tola Mbote te ba otangi ba komba bat misu tête a dit Mbote mais ce qu'on est naye ba kango ndepe na kanya ngo nyoso te le meilleur fan Fatou Dukanti azawana Sol Mbemba la fille Sol c'était Sol Mbemba qui m'avait dit ça c'était Sol Mbemba Debo Bouchap Pazawana Sol Mbemba je te salue ma sœur Debo Bouchap FBI azawana bazembele Debo azawana nani susu nani général KS de OPC général KS yepena na moni donc comme kata bébé Chanda popesi bébé Chanda ezaka faux compte siko no yebandeli faux compte pesa Mbote bébé Chanda faux compte je te salue on peut si Mbote na nani Fleur dorée faux compte je te salue tika vinanga na pesi faux compte ya Fleur dorée Mbote atika vinanga depuis jour na yeko comprendre Angèle bazara yena na Solange Solange pe na mondeti aza faux compte Solange, je peux faux compte. Manifestez-vous. Donc yo lingi Solange boy doré. Te na lobby bazali ba faux compte. Bon ndeni ya mninga kuno lobby o tika vile nga. Solange faux compte. Solange lobby manifestez-vous. Na lobby s'il vous plaît Sarah, s'il vous plaît au ban d'émission Solange oza faux compte tika vinanga. Fleur dorée, faux compte tika vi à tonton t'a dit. Mama passa. Mama passa, Mama passa nde Yaya Saratola. Mama passa. Mbote mama. Mama passa. Omonita unzamba za okabula bagrade ya bataminoko. En tout cas ba passa zwaka. Na supporta kama mama passa te. Sincèrement.
azwaka boni grade wana nzambe opesa bato mpona oloba mama pasi azwaka. Vous savez tamo tosala émission mo ya Olga Kabelo boye. Sincèrement les jours où makamna yebima awa ke maman Olga Leli, j'étais émotionné, je suis venu faire une émission où j'avais bon voilà nayebaka na noté o yebi ke bazo sanga oyo Kofax siko nazo baté Kofax sango c'est qui. Sincèrement, na posé ma question, na tuna Sarah Kofax c'est qui? Oh non, bah jeune moko baka na Maroc. Est-ce que je ressemble à ces messieurs? Mais les jours, na qui bango na kamwe, maman pas ça. Naza t'a dit. Voilà, c'est la tola, bonne santé, bonne activité. Babote na maman Gina Amatou, monté ma papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï. T'as dit bonne bozo ba téléphone boy. Et puis à pas Pamba. Non, son ba téléphone maman. Babote belé na Amélia Moeba, la privée de ya Tango Amélia. Bambote na Ferdinand Bouchoua lelo yemo derrière la caméra yemo pe na machine nyo kwa male lelo ndako iner papa. Donc voilà, merci pe na papa Diego Milito, l'homme selon mon cœur, na pesi mbote na tata po FAP. Oh mama po FAP kato. Na biye mutabe a komelanga kuna parce que tozo sola nae et na pesi pe bambote belé na Batunios tout balinga Madjabou Gospel. Deuxième édition bientôt. Pour vous dire que deuxième édition est avec force. Donc 1000 fois ya oh bon une première édition. OK. Et un grand merci les sous na sponsor na biso Azir Fondation Saratola, J Magicadasa, Cité Sepelisana Takaza. Jusque là nanu babandi nan basisi ko katate pour que tu continues na ba vente na biso. Alors bino bato boala mbongo na bino bozara lanzala osomba lopango bo garder yango bo bomba yango bien parce que dans quelques temps awa toko lancer sous vente bato ba osomba parce que ba terrain ngo petikali pe sous mingi te. Donc voilà, merci na opeta dit hein la tola. Ouais, en répondant, en vendant namoni chaque jour tu changes de perruque, de plantes. Oh yo namoni za molai hein. Oh combien de pouces? Et les kingatina libum. Ah. C'est combien de pouces déjà ça? 32. 32. Ouais. Oh, la brésilienne. Yango. Ok. Si vous avez besoin de ça, mesdames et messieurs, bah numéro Ezawana Tozali Nandaku Yakabelo. Il est disponible. Donc, il est vraiment disponible. Donc, taille nyonso au bonango besoin sincèrement beaucoup zoa. Mais je m'aimerais te poser une question. Oui, pour to banda émission nabiso analyse nabiso oyo ensemble toi et moi. Lorsque vous attendez parler que aujourd'hui diaspora congolaise, la communauté congolaise bazali jalouse, il y a mariage, il y a concert na yo Karine Mokonzi, yo koki ko analyser en ndengeni. Pourquoi la jalousie le koti na mariage à moninga pendant que libala ezalaka esengo? T'as dit mon jalouse et la Xaranini. Mais kako expliquer nga pona répondre bien. Kasi boza motema likunya pona esengo ya muninga bolingi te ke muninga azala na esengo azala ka na viwana ya kozala ka likomba ye moko. Eza pasi t'as dit moni oyebi jalousie. Moto azala jalouse ya muninga eza moto azala na se ya muninga. OK. Ata yo moko t'as dit mwana wana aobala mutambongo te aobala millionnaire te milliardaire te azobala soki star a monde te azobala mutu na ye moko boye jeune moko ye moko afinga musutu jalousie wana tango oloba bato bazala jalouse na produit ye moko alokoti garçon moko boye ya poto garçon bachoko ndenge eza ngana ofinga te non lo baka oya lo baba vidéo eza. OK. Ye moka lo koti garçon moko ya poto ya nzala ya jigolo, garçon ba choko, garçon ya big ndeni. Musutu. Et là on est à biki musutu. Ngate. Sko ye moka zwi na garçon ya choko ndengwana. Ye moka zwi na garçon jigolo ndengwana azwi ya nga komisaye papa bana nae. Sikoyo yebisanga tadi namoni place jalousie ekoko vanda te na makamna ye wallahi Dieu m'entend parler namoni nanga place jalousie na ko placer ngote sur base de quoi
ye moko jigolo ye moko mutaba choko likolo nango musutu no ke mbala musutu wapi siko jalousie o communauté ko sale la karashika pona mobala musutu o ye moko abimisela biso secret mobala choko ça n'a pas de sens c'est-à-dire non mais eza makambo ezo salema ezo mona la communauté ba telemeli ka mutu moko pona libala mutu moko ça pona libala te communauté telemeli trop c'est trop. Avant makambo Olga, batna batu bazo sa makam na bango. Est-ce que moni batu bazo calculer communauté ce communauté au télémélé mais télémélé kala. Donc, eza makambo e coïncider ne ba benga Olga David, makambo e coïncider à Olga et réveiller esprit à batu. Batu ba l'amour. Des délivrance mo boy. Délivrance mo boy batu ba comme ça émission. Si on koloba ke o jalousie, na boka no motali. Na boka no. Les amours ebele. Mon pina boy qui beau. Ah ok. Si quoi jalousie on t'a dit, jalousie on est sur base de quoi? Sur base que azo kini siko donc pas légalement bateau ba se kakiye ba zo kuma na sone. Tam soye baate. Eti na mama bala. Libala tabala tisio lopete et ça la rappelle assurance à vité. Ok. Ils n'auront pas assurance à libala. Mais et tu as qu'à moi si à l'aise. Non. Et tu as moi si à l'aise. Valère. Non. Kilo te valère. Même pas ta ouera à la terre alliance wab. Respect au même pas ta paix au azua kapa ouera na ko bango ouera star o ya zalinga même pas ta. Et ça pour la bague? Non. Et ça qu'on remplir kaba critères babala officiellement. Mais et ça qu'on protéger bolingoté, ça fait qu'on protéger les balles. C'est ça l'assurance à ta mon côté, ça la bana, et ça les balles assurance. L'assurance c'est le cœur. Mon bala lingayo. Pour oyo, naibite, ngaba finga musutu, pipi bik, pipi lora beba 2 ans. Ce qu'on y a jalousie aux communautés royo qui la yani. Garçon moko telengana na poto batu bazwaka ete ye moko azwi ya lokotie na mbonga bashimbwa asali ye alinga komisa ye papa ndako. Siko jalousie eza sur base de quoi? Non mais il travaille à travailler à travailler ou pas. Moi ya jalousie roza net na nini et pas garçon ana. Siko ezo soit batu ba diaspora communauté congolaise. Non mais batu ebele ba zo telemelango je même appris batu bazo lobaki ba ko sala ba marche pour que cela n'arrive pas ba ko sala de tout leur mieux pour que ba empêcher makamona donc ça le matin. Est-ce que bi que Karashika pas bon mabale batebele? So Olga na mobile na so mobile Olga alingai Olga te to azaki na motema ta ko boya pe Olga te. Mabale belé kufa sans vérifier. OK. Mobile na okota là moi c'est dans zaki na relation makasi na fille on c'est que makamba oloba et cause la solo mobala ko koma même na douta bana parce que mission na ezala ratinda ka batu ba finga mobali ba finga na bana na ba belle famille ezara système pour na kata biloko wana misatu wana tadi ebenda séparation moi si so mobala lingi o mingi au protéger o libala ezala mais o koma na problème na belle famille parce que à tout moment ba finga moi na bango ba ko tsa bona ba minyati ba ina yo automatiquement ya ba ina yo parce que ba loba soki yo te mais bango ba ko na biso a finga maté mais biso le lot toza salute siko yetango azocha trouble na ba couple na ba foyer ya batu tadi batu wana o lelo bazo bima koloba ke communauté za jalouse bazaka wapi pona ko interdire et ana batu musupe mabale kufa ba loba ah te ebele ba polingoto batala bata ebele ba mabale kufa tala nenga sambusa Myriam wete que les lesbiennes Myriam azo ko tele na douche so mobile na yaza na confiance obi que libale fait kufa aloba Myriam abimana ba gaz ma wete aloba belé sur la fille nyonso wana eza procédure yako kabola mabala baninga te tant bo finga batu ndengo wana so mobile wana aza maturité na ba nerf solidité so aza ba nerf solidité obi que libale ko kufa siko soki lelo communauté télémélié pour efutisa ye o asala batu et comme jalousie o yaza o sala ezaki kindo kikasi to loba bongo communauté lelo to ba diaspora ba o sala eza jalousie sko o ya sala na ba foyer ya batu ezaki nini afingi nana ketchup na mobali na ye pendant 6 ans
Banda 2014. Mochopi. Afingi Fabregas na mwasi na ye pendant combien d'années? Oh, on a salaté. Werason aussi avec Werason na mampata bafinga ma combien de fois? Kofi Olomide, Motungu ba aussi. Hein. Kofi Olomide, combien de fois? Ya kenda plus loin ya Olobaku tuka kushana Kofi. Abimisa na ba audio azao solana mama oui fa enregistrer. Eza robo mafaya motute. Siko so batu moko boye babite, hein? Yé pas fa fouta parce que t'as dit faut yé barangonde tozara boye. Bozela raté que to fouta na lola te. Awa. Tout se paye ici-bas. Awa. Tout se paye. Maman, naloba qui donc c'est l'équipe. Yo lobaka makamuna yo. T'as dit que c'est ça avancé. Ouais, on avance. Inspiration. On avance. Tout se paye. Et ko fouta makana c'est à Mokili. Tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. Tout se paye. Ah, Sarah. Tout se paye ici-bas. Nyo so de fouta makana c'est à Mokili. Ah, yagwala t'as dit. OK. Sikoyo. Yo lingi ba foot se wapi. Soka kufi. N'attend de la fin, Moutoyo Sambisa biso to yaka grand prêtre Nzambe. Sko biso na ki grand prêtre Nzambe wana to zela ti to ya foot seti mukoye soya. Ten, fa futa ngo kanenga to vivre ba zo futa petit. Ah futa. Je vais te compléter Sarah. Moi ça me fait trop mal. Nous recevons beaucoup des appels, beaucoup de notifications, beaucoup de messages. Oh kaka bande kwa potwana batindela biso. Question on lingana tout na bino, ba maman na biso na ba papa na biso. Vous qui soutenez de bêtises. Pendant que makambo nyonso bato yo basitaka ba kombo awa o ba finga. Basala o il fallait basala bango. Vous étiez là pour commencer à applaudir. Bozo CP là. Mais maintenant il est temps peut-être Yakobu Kambouma oyo. Ya biloko biso to semaki. Pourquoi vous appelez le gens motema mabe? Mabe. Tala neti boy. Ye mutu mobimba lingaka ko confirmer batu ka bimana e. Akanga maka aine hérité ka po hérité lo barabimana ete. Donc mutu mobimba nga yebi mibali kalande bazawo wanga na basi. Anga na bimana petu wana te. Mais moi sinde a commis ko confirmer que nga na bimana e. L'objectif est à la gagner. Ndenge ma suna era. Era bi abimana ete. Ye ka na bimana ye. Azu vidéo mo atindela nga tala kutu sarata ozana ye na mbetu na bimana e. Oh. Donc ole mobali asala moi si chantage ka kushana ye. Moi si a commis na le contraire osala mibali ba chantage ke na bimana ye mibali pe balingite. Moi je connais moi si akamoto être mort bouillé. Moi si kuta wanga na mibali ka kushana ye pe na wanga ne ke na yebiete na tikala obimanete. Mais je sais pas. Mais tu sais que le Kuta Mabe, ma soeur, ma consoeur, à Longola bas c'est belé complexe. Na soni moko boye, mais na ndenga faux. C'est-à-dire que na ko bimana oyo na yebe na do yoso tieka munoko pa na longoli na zui mususu. C'est-à-dire eza loko la prédication ya pasteur Onani, voici l'homme. T'as dit pardon, nasilisa. Eza ko longola complexe te à détruire communauté. Omoni bana ya bato batala kaye. Bakoma komona ngo donc la fille alongola mibeko ezalaka kala keso ba sente yo fo bata moyo kasoni. Donc yena zemi ya ko sente asali nango tapage. Donc moi na batu peso azana ndako otala ayebi kata ba sente ngeza normal na osala zemi nanga tapage. Oso comprendre mobali osora boyinga na oso mobali mususu na oyane kana donc azo sala ne changement ya mibali pe na tala vidéo mo aza ofinga nani azofinga Weranson na mama Sylvie abiye ye ba mise ba mibali na ye ba mise nyonso bala abimana bango donc ana mise monte o akolo ba ke o mwana ana na linga ete donc na ebite bato ba soutenaka je me demande t'as dit ba soutenaka pour na nini cause nini parce que so tobine ki ba musicien ça choque na ko supporter buzo ba musicien na lekisi yango mais au moins na linga musique na ye net nga na linga ki bomoto a Kofi Olomide te mais na linga musique a Kofi j'aime sa musique na soutenaka na partie musicale mais siko net ndeko na biso a mwasi ba shimbo na ba shiwawa boye bisanga parti nini obino bo soutenaka e o eza positif parti ya karashika ya positivité obino bozo soutenir ye c'est quoi
Tu le long na mitou na ba question. Dans sa chaîne, il n'y a aucune émission où ils ont un cahier de charges. Et aucune émission éducative. Aucune émission où ils apporter les moutons 1 plus qu'à baby si ba giga na ya telle émission ba neti sou ka gagner 1 plus exact. Vous les soutenez sur base de quoi? Sur base de quoi? Il est temps ya ko sala siko. Siko jalousie ngoye wapi? Mobala musutu ya choko. Ya gigolo kande ye mo. Il faut préciser que wana yo mutu ozolo ba. Finga mobala ya moninga. Na cha video ye moko azofinga ye musutu gigolo mobala choko alinga mibala choko te. Ah lelo on fait bakutani ba ona ba mobali choko moi si choko sur la produit. Siko. Voilà, mais Sarah, moi je disais je m'excuse. Jean-Marie Lukulasi, yo Jean-Marie Lukulasi, olingi mwasi na ona bana bakota miniature na finga bango. So moi c'est Jean-Marie a makasi to ebi ki akosede. Akosede makasi. Ma finga na ye détruire combien de couples oh ba ozonga na réseaux sociaux te pour le baki. Donc kobanga wana ezakali susute en fait. Ma finga na ye détruire combien de couples oh OK. Batu mususu ba ozana courage ya lo bateki ngambali na nga boya nga pona fi oh. Oyamba gloria ngana yo. Ni bala gloria combien bakima ya panza gloria sangwana sida. Ebele. Wane akani. Non, il faut faire des analyses. C'était quoi? Ezaki jalousie? C'était quoi? Franchement, c'est bizarre, c'est compliqué hein. Mobali akima muninga. Tango zui mobala muninga. Obengisi o melisi e masango kangine na ba photo. Elaxinga na poto sani. Boka bwana. Bobe bana. Aboma li balate. Tangu ye tala ngana ko salele émission tina veille ya mukola obala non ça kama kamba sala grâce temo. Grâce temo, je te salue. Tozaki na et pas belle vue à l'obio ya mikule bele boinga pse mais toi na benga ki ngala pa est-ce que yo ko benga ngapena na yamiote. Je te salue. Ya limbisa téléphone makambo ebele mais YouTube na kata. YouTube na atikeli ba vraiment, grâce c'est une bonne décision. J'étais d'accord avec toi ma soeur. Et puis Namoni, elle a développé certaines choses. Félicitations, maturité Bena. Donc, so Pena d'Ofandi, tu sens que moi na collé. Moutouaza. Félicitations. Merci. T'as dit, il y a un certain âge de Sala Bouzoba. Ils allaient mais comme à un moment il faut maturité là tanzoto. Vraiment, c'est ça. Ce qui est qui musique qui n'a musique le quoi grâce à moi la team maturité boni boninga. La cause attend elle était. C'est ça. Tant vous traiter batu ba jalouse. Est-ce que boibi batu combien? Karashika bomi mabala ya combien de personnes au baye na on a médiaté koloba. Na keno musika te. Moninga zo bala lelo ya. Batu balukara koza libala grâce ekufa mutaboma libala grâce za karashika. Yem taper sur internet matière. Si c'était pas elle, maintenant sous lelo ba continuer na mais c'est libandi mais c'est pas Nzu. Ton cousin. C'était la jalousie de mama bende bimisa ndeko na moi ça là grâce à mon émission à la donc muninga ba balé ba ça civil oyebi ki a démarré live ba chiwawa bozaki wa po c'est kata live wana tika muninga bala na pouvoir te siko soki neti lelo ye pa bala nga na démarrer na nga live na nga nazo attaquer bo loba nini jalousie nga zangi mobile te lobby na nalala na ke matin malembe te tozonga na nzela tozongi nga lala na ke matin tadi OK nalala na mbali na nga siko jalousie ani lobby okoma timide mwana ye mutazaki na mobali na zazoba et alokanga Dieu va permettre na vandi na osala émission moninga mo azobala na obeta skoli solo ke yazara mobali na nga et déranger mi bali nete. Oui, moi ça m'étonne. Nga eloko de donc ça. Moi si na nga tadi nde toza boye yo balanga skoyo nga na osala émission ndenge na ex na nga mo boye nde tozalaka ozwana tana ndeni est-ce qu'il y a un sens
soit toza na posa ya garçon yango kaka to pona nini sikoyo jour grâce à balaka civil Karashika apeti kaka live pona ko expliquer batu que mobali wana grâce à zobala abandaka nanga c'était quoi l'objectif de détruire c'était quoi ezakini que mobali wana bandana nga kuta sala rabo alata rabo za mukusa za boy a critica mobala grâce na suka oyebi tadi elo moko tiango na mutu nao ozo comprendre parce que Karashika aeba que grâce à mana panzu pour ba photo ezaka partager par-ci par-là siko pona nini te na temps wana loba ki azaki mobile ne so na zongi sima Karashika na panzu ba umeli na ziba période net ya coach panzu abimaka ngabi na bimisa panzu na ba photo siko na temps wana Karashika abimaka te po ya loba ke panzu wana pa linga et pourquoi ozeli ti ba ne ba to ba yo luka mo ba sala mariage oyo expliquer biso nde bozara na relation na panzu c'était quoi pas la jalousie ata pour na grâce te monga na osele be mission ti à la veille ozo comprendre ta dit c'était quoi siko so mutu ba futi c'est pour ani bongo cha batu ba jalouse. Encore, est-ce que ça qui est important ça est la grâce émission et puis tu as dit comment ça n'a été mon bal à tous les gens mingi ndeni au moins pire ennemi nao jour ba bala au soko apprendre que mon bal a balio a outa que pas pire ennemi nao au comme on a dégoût mon bal na ba réserve belé vrai ou faux on a écouté ça vrai ou faux donc confiance déjà et kata. Donc grâce à mi monaki déjà mi kotisi na kati ya erreur. Mobalo a outé pas pire ennemi nanga si je savais j'allais pas oser. Émission ya sala. Nde benda biso tout to kota na ba émission na ba live na ba émission na ba live na ba émission ti et bien bateau na séparation. Mutayaka opesa matière Karashika. Sko ya yepe so ba pesi biso matière mabeza pitadi. Donc a retourna nga suba question jalousie. Je crois par exemple mon qui on a pesio il faut comprendre. So je kiri na bango nyonso wana équipe nationale. Au moins ka ya abebisa ba mabala baninge be na kati wana. Et puis abeta baninga ba mosinzo asala mama bebele. Elle mérite. Mais aujourd'hui, si et je regarde l'équipe nationale, bangonio so baza moi kimia depuis mutu donc atikali na nuka boiza kaye moko. Et moi je me dis aujourd'hui ya pakola baninga ka sida. Ana sida. Mobali chou akimi. Voilà, merci mesdames et messieurs. Toi qui est dans la deuxième partie à émission Nabiso affaire Ngunda Oyo et ezo kobimisa makambo belé awa na kanisi na fansaki papa boke tuna mama Nabiso lo mama une façon ya koluka moeto solana na sarato là parce que na yebiete azala pena moi connecté côté kuna. Mais avant de commencer, je dirais un truc à toutes les femmes du monde, à tous les hommes du monde. Mon frère, ma sœur, qu'on sous-estimait dans nos côtés. Nous les connaissons aussi. Kapash atkana mwana. Les gars rakenda. Choqué les cas. Ah oui, oui que Kapash a olimbisa raté. Ah mwana nzambe a pardonné pour kolimbisa robosa na te. Mais ils a pas si quoi zo ata temps et aussi que ça batwana. Je te salue Kapash. Ko sala batu mabe on dit batu babosa na ke. Donc babosa ni ba mabo basala batu siko tango bando zongela bango ba komaneti ba victime tengana ko rappeler bino eloko moko. Voilà, merci. Tout se paye ici bas. Voilà, c'est ça que moi je disais Sarah. Dans la vie, il faut jamais sous-estimer une personne. Ceux qui n'ont pas na koufité, ceux qui n'ont pas koufité ko sous-estimer mon touté. Moi ça me fait trop mal. Aujourd'hui, moi je croyais même que les insultes il y a concert nanga na linga ko bengende ko nanga moi si Karine parce que ebele pe bazawana batika lo fanda na été basala na pe même ata émission temelelo ba koma bana misala ba finga kana musika. Mais moi je dis quand même la grâce, je suis un enfant de Dieu, j'aime bien utiliser le terme grâce, il y a ko travailler na ye ko sala na ye ba émission. Je croyais que chez nos places à bana ko sala à l'époque lorsque ayekuta nana père a parlé au babazana ye
elle allait même se rappeler ya ba mabe nyonso aloba finga asenga na chaîne wana ba supprimer ba vidéo wana. Mais ça m'a fait trop mal. Il y a 3 jours passés, on m'a envoyé 4 liens. 4 liens. Il y a des émissions différentes, mais sur le même sujet. Il y a même messieurs pour qu'on fingaye, qu'on dénigre, qu'on diminue na moyenne 0. Les là comme père à petit. Moi ça m'a fait très mal. Je posais la question. J'ai posé la question. Est-ce que pourquoi bande de même à ta chaîne wana même à ta chaîne wana place où abanaki au travailler, pourquoi ne pas kozwa ba image on a déjà lokola to monique mabe ezalaki à l'époque de konabiso maintenant est ensemble avec ces messieurs et ko kipe ko sale bien mais to supprimer ba vidéo to longolango na circulation. Mais vous avez laissé ça. Ça fait très mal et ça peut aussi avoir demain impact. C'est que moi je dis boka ta partie au bobo melabiso et koki peut lobby kozala n'a pas conséquence. Selon toi, soy balongola on a ba chaîne on a bon on a ba page côté na lobby soki balongola kango na ba chaîne avant OK soki balongola ngo na ba chaîne na ba page siko do ligne côté bon na kindumba na ye parce que sikoyo na ba katula soif atambola na est-ce qu'il y a ko suka pe vidampio s'il vous plaît parce que sikoyo déjà batunyo so ba tirer attention na bango côté kuna ils ont téléchargé tout ça, ça fait pas quelque chose de bien. Bande ko na biso pe to zalaka moi prudent et toutes les femmes du monde. Ce message, j'ai tiré ça lors il y a prédication, il y a pasteur oyo ba bengana qui est papa mukuna nani. Voici l'homme. À lobby aujourd'hui, les femmes, vous devez avoir ba limite moko boeke bokoki ko banoko ça ba semence il y a n'importe qui te na banzoto na bino. T'as dit on avance dans l'émission. Na suksa arte na tuna yo na tuna mutuna ozana semence ya ba égyptien ba ghanéen ba congolais ba ivoirien nyoso kana nzoto ya mutu moko et à la fin de la journée vous attendez na nini bande konanga basi nzoto ezaka temple ya molimo santo saratola analyse na yo par rapport ya je lis ba capture moko oyo par rapport ya makambo ya ngunda ya ndeko na ngai. Il faut qu'on se le dise, lokola, bozali, ba personne publique, yango pe makamna bino, to lobela kango, to tiaka moi commentaire sur ça. J'étais intéressé na bisika boni ndekonanga moi chez lobi était maman je sais pas c'est ce que c'est maman solo ou il y a le kuta parce que si je confirme pas. Maman lo mama Magali Azali c'est mon relais c'est mon relais de lit. Et combattante résistante de Belgique. Oh, bayo qu'on a tendé parce que na moni na ba capture wana relais na ye ya lit pour na musala o na yamba Magali basola te azab nemi na ya depuis marambaniki. Mais comment bakoaki ko bwanka ngunda bazozo ene ko la témoin. T'as dit bon selon toi ngunda tang baloba ngunda lukutati. Batuto baboka ngunda maramba boka wana ba problème na gouvernement. Batuto bato baza ba combattant to yebi bango depuis kaka Karachi kaza na poto mais ayebi poto te. Ayebi kanda kunen biko kunen place azawana. Ayebi poto te patambola te skwa kenda ba marche ngo wapi. Aza combattante wapi carte. Depuis quel jour à Salobela Makamamboka? Depuis 2000, si je ne m'abuse pas, la capture c'est depuis les années 2016 ou 2016, 2017. 2016, azo fingara na fali a. Mais fali a komi mutam konjamboka. Non, mais c'est parce que pouvoir travailler avec le musicien. Quel musicien? Bah musicien à Congo. C'est faux. Si vous êtes un journaliste, musicien, artiste, un musicien, ou à côté de ma cambo politique, c'est fali. On est un mensonge. Et un mensonge, c'est-à-dire. Et ça, ngunda, c'est un mensonge. Nous sommes en accord avec ngunda, kosi onga famille ande ko boye o na Congo bazo lukisa boye boye. C'est un mensonge en fait. Donc à saleli sko mensonge à saleli. A moni kombo o eza influent, eza boké, tu peux boké tu aye bani, kaza combattant. Asaleli komba bo krechu asaleli na Magali lo mama po
abwaka ngunda, mais malheureusement pe ba bingunda ngo basa qui refus. Ouais, moi je vu c'est en 2020 et puis quand la même année aussi en 2020 ça qui refus. Mais ce que ils avaient encore recommencé parce que il fallait abwaka ndenge à côté la namboka ni Allemagne. Ce qui est allemand, ce qui mboka mobo ndenge à côté là namboka na il fallait à Kenoko Bois Kaka Mboka Oye à côté là. Okay. Voilà. Mais ce qu'aujourd'hui maître parce que là aussi il y a quelque part ezaki na phrase mon natangaki parmi batoye alitakana bango à côté ezali na bokechu premier ezali na maman na biso Magali. Réaction nanu ya bato na mi balise Sarah quand tu regardes réaction ya bokechu me Magali na yenga na yebi ke bayebani basola te en fait. Na yamba ipe Magali alobi même ba popo onga na lobi abi écoute aider pas qui no funda po oyo abaki ngunda na kombo na donc il faut yazo suka ngunda wana zonga na ngona justice belge a qui porter plainte. Mais pourquoi aujourd'hui ça devient des plaintes en plainte nini exactement qu'est-ce qui est caché na munoko batu ba oyo ka suste oh Seigneur ouais. Est-ce que les gens ne pouvaient pas abandonner ça, laisser ça comme ça et ça les mis en OP, Batikiango? On ne peut pas laisser ça comme ça. Il faut quoi qu'on lande l'ango, ça va? À César, ce qui est à César, ça dépend du cœur. Yo peut-être aux âmes monter ma rotika et pardonner, mutumsu sana monter ma terre, mutumsu sana monter ma rolande la tia comme ça mutuna suka mona ninga okufa. Voilà. Voilà. Mesdames et messieurs, au virage à Souka. Question nanga pe ya suka yango yo Sarah parce que ngana bi était la majorité des personnes au babwaka bangunda bande kona biso to Sarah ni na mukanda te bazala banga Olga ko na makambo belé s'il vous plaît ali moyen oyo et da biso te que nokozwa moi papier na mboka bapaya ceux qui ont na moi difficulté tout ça là d'une manière propre et d'une manière professionnelle pour ne pas réveiller ceux qui dormaient parce que biso o pena notozui mikanda te to yebi pété ceux qui peut to boaka peka ngunda alors nous devons le faire d'une manière professionnelle. Moi je sais que ezana ba personne oyo bazalaka des personnes oyo bazana influence ndeti na milieu ya ba combattants. Si vous voulez faire un truc comme ça, on tient d'abord Moutouana au informer que ça rende nazabu na document nanga o nazo fournir na kata document dossier nanga na tché na kombo na yo Sara. Mais je sais pas ce qui donc que Salema Kibongote Nzambe azwa lokumu SOS oyo bazo kotinda. Finalité nango ekozala nini? Elle est en danger bazo linga ba bomaye. Ba lukeleka ngunda. Tout ça, papier. Non, mais papier, elle a confirmé sur une petite vidéo comment envoyer. Papier. Non, vidéo moi batindelinga yemo loba bozo lukaboye basoki nazanango. Azanango te, c'est une mythomane la fille. Elle n'a rien. Un message ya souka. Deto yebi yo nanga to yebi. Ya muta sukisa te metina na souka. Afinwa ba mabumu asala ba nyonso et bon banda kangama likamba papier tilelo na mafinga nyonso tu oya zwa pona papier tadia tanga na kozo mukandala ngana che osa nini ba partie important o ba bomba kana document o ba numéro ba matricule ba photo o cheli batu c'est tout. Voilà, merci Sarah. Et puis vivre na vie privée na kama mikola comme na vie privée pour faire. Merci Sarah. Conséquence c'est corriger mieux que conseil. Ouais. Donc ngana ebara batu babanda ko ebisa même na ba commentaire ya bomba mobile na yo ya zalaka na vie privée ka ba chiwawa baza okomele tangu babwaki libanda pa feli azui ekuko ya gigolo o garçon ba choko garçon ya pipi biki pipi bana 2 ans. O ebite pipi musutu Skotanga azui batu basabe se bomba ye batela ezalaka ta na vie privée. Ya alali ye torse ni mabele polele. Mobile petolo polele bazo pesa na ba bizu a filmer atie na page. Bakosoli atie na page. Balali atie na page. Balamuki atie na page. Siko tango akomi na suka ya vie na ye kazata na place ya perfection ya okangela photo te. Et comme yo
désormais na bando l'accès sous ma kamnanga na médiate t'as dit alors bato to ça fait trop mal hein? Yo kate bato ebi ko lataka fort lo bilamba bilamba allez un bon bateau et la télévision banda le na bando latanga sous bilamba grifté nazongeli nanga zando ya tika. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Mais n'habitez. Ezana batu misusu na mboko yo na Congo ba congolais na ba o bana poto. J'ai l'impression que ezana batu misusu bazo vivre le cola na Hollywood. Toza siko na ba prince à Hollywood, ba caméra yana sima na biso bazo filmer biso to sala ba filmer. Nous avons qu'un seul cœur, une seule vie. Lobi kolika lolo. Bochale tokabwani. Merci.